les minutes de ligne parce que bana kini bana poto bana braza to pesi bino mbote mingi bande kona biso en tout cas bande kona biso ya poto batoto ya maniema to pesi bino mbote mingi kaka nde to baka ça c'est le minute de ligne lelo invité na biso za Paul Oselinio comme vous avez papa lelo to betaka comportement quinois to betaka sukona papa père oye biso na tongo ba jeune congolais ba sala radini ele karandenge nini makambo kandenge za sans plus tarder to podcast déjà et je on a invité na bien je na bien vraiment comme on a dit après moi on s'est présenté bande ko na bana kini bana braza mimi ale matra na ko bande mission te ça qu'il y a personne mbote en tout cas ya mimi ale mambote en tout cas musala kaka ndeko mbote je voudrais bien que moi se présenter ça la bien ngai comme la ngabo le sédine au congolais à Congo ya biso la Graïs et vous allez sous la présidence ka place aux amis qui n'a Félix Tshisekedi qui n'y en a eux ça m'a battu là aussi mais la pouvoir bon en tout cas ndeko la biso mais après on répondre une invitation la biso question ngé ça pour hier ça biso no eloko nini bana kini ba chaîne à Congo ba chaîne loko a ino et on va sala kana tongo so bana moko biso na tongo nde tozalaka boye na ndenge na ngai bolese ndenge nzambe alamuselanga na tongo na bandaka na eloko oyo po tozanga na Kongo misala eza te tobandaka na mwa mbuma moko ya bokoko oyo esengi ya nzambe po toye na mwa kene nde evandisaka mwa morala bakongole po tosala baninga mabe te mbuma wana eza mbuma oyo ewutaka matiti ya nzambe yango opesaka bwana na intelligent oyo ezomona tengana aza na moto mpona mbuma wana donc mbuma wana eza matière moko boye baoyo bayebi mbuma eza na bambuma eza ebele bamalala kimbala braza bino oyoka babi mbuma mais nga tona posa tanga mbuma na kombo nango nini baya bayebi baya no surtout ya Congo mobimba 24 communes na Congo mobimba oyo biso kisasa bayebi mbuma wana eza matière ya bokoko eza rela pesaka biso bwana na intelligent na kosanga boyebi pesaka efungolaka boyebi na bomoya mbuma ya nzambe oyo epesi biso bamayele na intelligent ya komona mwa moto oyo ya président na biso ya Congo te ya mayele na ngai ya mbuma epesi ngai yango mbuma wana en tout cas bana kini bana braza bino bozoyoka ye alobi mbuma Congolais nyonso babi jeune congolais nyonso soka lamu na tongo azaka na mbuma na mpena après avoir ko utiliser mbuma na est-ce que bosala asili à part ça mbuma wana soko melango so lamu ka une étation mabe na tongo o changer et ko peso eteli ya posa ya koluka mbongo et ko tino na nzela mabe te ba o bazanga mbuma na mitunde bango bazo porter mabe na ko botola ko iba donc pour bango basanga ko mela mbuma bwanya mbuma wana ezaka bwanya ifulola biso lokola RKO bolo sediniero bakambalanga bamandumba batutu apesi bango bambote ko bango pe bamelaka mbuma donc eza mbuma moko ya sagesse ya intelligent epesaka mayele bino bana poto kosoutenir biso bakongolais pa président na biso ndenge ayaka bamakambo kuna olobelaka mpona biso yenda simi bokonzi 100 jours apesaki biso tozela ezokoka te lelo tozela le 4 tomona 100 jours ndenge makambo yango ndenge efungwama soki biso tokoya kuna bomonaka biso na bapoto soki bomona biso boyamba biso oyo na bapoto bino kaka nde bobomba biso en tout cas bandeko balandi tokende kaka tozocontinue kaka bonga tosaa kaka na Paul Oselinio alobi mbuma bana kini bana poto bakide ya rela soki oyebi rela te matalo mena bapesa kombo nango na suka émission so otali biso ntina suka nde oyeba komba mbuma soki Paul Oselisanga na mbuma wana mpe kam tesali kosomba moto no oyo mbuma wana nde esali ngai lelo Paul Oselinio na bamakambo na ngai omela mwa mbuma wana dodo rela epesaka mwa intelligent na mwa gene so omewe mitutu avandaka na poto ayebi agene eza eloko ya bokoko efungolaka bwanya na sagesse yango nde epesaki bwanya na sagesse nomoni bor oyo ya papa eza ya ngai moko naza congolais tande nauti onika yango nadebuyaka na vivreaka na bapasi na ngai na bisengo na ngai mpona ndenge ya nzambe mpona mbuma mbuma nde ete intelligent oyo ezanga bwanya akoyeba mbuma oyo aza na bwanya ayebi mbuma en tout cas bana kini bana poto babi oyo ambiance ya plateau ya nouvelle yenge ovie nanga babi bolose apesaka ezaka bongo eza idéologie aopesela bana kini
En tout cas, il y a la photo partout dans le monde. Il y a des balobi, mbouma. Mbouma, on est nini. En tout cas, on a sous émission. On a fait ça dans la vidéo comme vous n'avez pas fait émission de souka. Il faut comprendre que non. Il y a des gens qui ont salé non nini pour son bakuni moto non au balobi oh. Il y a des gens qui ont zana mbouma. Il y a des gens qui ont quoi attaquer. Moni mbouma o batuba kanisi za mbouma malala te za mbouma ya nini te za mbouma pe ya sikoka te za mbouma o ya intelligent ya bata intelligent. Ils ont matière à beaucoup. Ils botent à la zamba, ils maralent boumanango. Soko lambe ango olé ango intelligent payé, sagesse payé. Ne peut pas sagesse. Donc on barata 500 francs na Congo au 2 ans tu n'as vu l'eau. Nous moni ngape na vivre na grâce ya mbouma. Grâce ya maman te papa te mbouma. Ils ont matière au peut ça biso bon intelligent na moi dégué. Moi wana beaucoup nzambe likolo mona. Félicitations quand on a eu capoté même t'as mis sur l'émission oh ya bana poto ba mbote na bino mingi pe na ngabu ya mayola maman na ngazwani maman na ngai papa na ngai Suède papa na ngai Chino papa na ngai Claude à Paris la pesi bino ba mbote bolo se dinero yo mwana bino alimba bino te azo débrouiller car na eloko oyo masa na bino pesa ngai pato Alex zamba baxela ebele place kusali ma misala na efungwama oza patron moko boye osungaka bato bazangi nzambe abakisela yo merci mingi trop na bana poto na bato kongo mobimba merci mingi babolo so yozo wesa kosenga ba merci mission na estili te yo so meli mbuma ngo mbuma wana ekotaki déjà ekoti yango epesi bwana ya komona lelo émission na bino nga mpe nalekaka te mpe napesa mpe sagesse na nga oyo eza na kati ya bongo na nga ya mbuma omutu oyo eza déjà mbuma donc ntango nameli mbuma eservumba mona mutu esangani epesi ide esu ya mayele makasi me nga nayebi ke balongolaka mbuma amelaka makasa mbuma oyo eza na kati wana ezalaka matière ebongolaka mpe suki ya motu esalaka mpe intelligent na bomongo ya motu na maladi na fièvre bakotutela mpe mbuma wana esauve mpe nzoto na yo donc eza eloko moko eza intelligent ya bato mayele ebele bazobebisela biso mbuma botikela biso mbuma ekola na zamba ya kitoko tobima ta bataba nango tobima ta bameme nango me botikela biso mbuma en tout cas bolosalobi botikela bango botikela bango mbuma na bango ebota na zamba parce que bango bana posa bima bantaba nango bameme nango bavedi soki relate mais bolose asombi mpe moto te soki oyebisa ngai yo nonga boza motu moko mbuma motepesa po intelligence maintenant est ce que motu ngo bemaka moto nango oyo ye mpe po amelaka mbuma po azala mpe na pona lokwa yo moto akumbaka na moto oyo asa elema na ngai soki bana poto bolingi omona ye aza mpe mosika na ngai te bokomona ye aza elema makasi manyema makasi john mobali geye teti kombata bana poto balingaka mpe na derisa obenga ye soka ya pembeni john yaka nani john yaka noki john kobo ete patron oh misala olosala pamba donc kete naka monake ona se pas john soko kete mabe atikala ode tosupe john ka ndenge obata na bango donc est ce que ye pasala amo eloko yango yekutamela ngai yamelaka makasi ye mpena na zamba banyama ebele batiaki ka banyama nyonso baotya ye ka banyama makamu balingaka ye te john soka koti boye ye aza pena lo mutu mo misiki yango misaka mo force mo mayele kobokola mpe bana na nsima ya en tout cas tokomi na suka émission na biso bana kini bana poto bana braza partout dans le monde donc nyonso bazo moi bolosala mposo baliloba suka bambote epuis eloko nini alingi bana poto basala ngai eloko ya liboso na ofélicité nanu bato tu baza na poto oyo basutenaka biso bakongolais na mboko mpona kobundela biso mpona mitepe mboka oyo etambola liboso nzambe abatela bino ebele apambola mpe misala na bino kosunga lisusu makasi kobundela biso kaka na kini awa tozokimba ta misala tokosala na bakini koma bawewa koma bamisusu bakoma kopratike na lisheti mosusu aza na mosala mosusu twamono na telefone na te kwa botula biso baoma mayele ya mbuma nde omoni tetriamo eloko oyo mwa sanfre somonana ezosunga mwa libota mwa savon mwa nini bana mpe baozanga mwa lipa te basina mbuma wana yango na kosenga kaka na bato ebele boza na poto nga peti na bino bolose linero oyo mokobo aza mwana na bino ya kongo oyo abotami na kongo congolais drapo yango biso bacongolais aza mwana na bino akiri na félicité bino mingi po bozobundela biso eloko ya liboso nano bozobundela biso na poto